émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission évangélique, une émission à laquelle bienvenue dans notre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission de FM Télévision Église aujourd'hui. Bandeko balandi FM Télévision et Sengolelo susu kokutana na bino na 4 ya émission na biso Église aujourd'hui les lozo beta masolo oyezo ningisa mboka mikolo na cadre ya Mangomba esika wapi ministre ya justice et garde de sceaux Constant Mutamba aeko beta CT pona personnalité juridique na kati ya association pe na kati ya Mangomba oyo batambola kaka na F92 et autres ya suspendre ngo à l'obité. Il faut avoir une personnalité juridique et comment en avoir ndengeni neko salama pona kozala nango to bike nungu et komi ebele kati na Mangomba nyose eza ya koningana yango lelo pona mukola lelo to yambeli bino mokonzi ya bangunza azali moko ya plateforme. Il y a une confession religieuse yende a représenté Kabangunza nyonso ya République démocratique du Congo ye na pe azalaki lobby na réunion au ministre a solola kina bango bakambi ya ba confession religieuse pour que baye ba kocha makambu nyonso na nzela et puis wapi désordre kota ki mwa mingi na cadre ba création ya Mangomba yende tozana e awa son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa na ibike boyebi malamu esika nyonso na nzela batambola ka babengaka ye ingeta papa Mangele si eza Ngokoyambayo yenge mama journaliste batu babengaka ingeta ezala wana nini ingeta ekoloba lolenge ba koko na biso batambola ki ekotika la bongo ezalela pe kaka bongo yango ne lobi ingeta na basambeli mususu o basambelaka na église étranger ba ekoloba ndeti amen mais pas na biso ingeta ni ekoloba ndenge wana yango wana bengami ingeta esalaka bongo na nzela mingi tozotambola benitala ingeta lekiseke bato bayeba bato bakanisaka yango misusu kombo na yo bacomprendre lelo sensi ya ingeta matondo mingi papa Mangele si touti koloba ngo ozali mokonzi ya bangunza ya baeglise baautochtone batraditionnel bampeve ya longo bangunza nyonso lelo botaki kosolola lobi na ministre ya justice oyo azobeta CT mpona koorganize secteur oyo ya Ngomba makanisi eza nini pona yo to yebi esika mingi osalaka batourno tambolaka ozalaka pe ko beta CT sur likambo ngo lelo makanisi na yo ekokisami na makanisi ya ministre za posa na yo ngana community club est-ce que yo tende mutu o lekani sima po pesa likanisi wana eza nini matondo mingi ya liboso na ko corriger esika yo lobi nazali chef spirituel non suprême nga nazali chef suprême ya confession religieuse ya bangunza ya mokili Afrika pe na mokili na biso RDC pe mokili bobimba mayo yebisi ngai oyo ministre mokonzi ya justice mayo tosololaki na elobi kala utakala banda 1921 elobamaki ordre kozonga na Mangomba mboka na biso na mibeko nango elingi koloba toza na état laïque mais état laïque toza nango mais na kati état laïque tradition pe ezalaka des traditions yango biso totelemili yango en tant que chef suprême ya Mangomba ya ba confession religieuse oyo nazali kokamba likomi numéro 1 de présence na biso lobby ekutanisaki biso na ministre mokonzi ya justice po ayoka biso paye ayebisa biso mayo yazo kozwa mibeko na niveau ya ministère ya justice ezali ya lokuta te za ndoto te Mangomba ezokokangama yango wana tant que Mangomba ezokokangama moto nyonso soko ozali église catholique zonga na nzela ozali église protestante zonga na nzela ozali église armée sali zonga na nzela ozali église songolo te na biso bangunza comme 9e confession religieuse mokonzi tata mokonzi ya ministère azali kotala justice ministre nde abengaki biso lobi tous les chefs de confession religieuse kobanda na église catholique protestante na biso plateforme nyonso tina ngai
po ayebisa biso na mikolo yo apesi biso une semaine. OK. To sala ba liste o etali mangomba na biso, ba congrégation na biso to présenter na ministère ya justice. O ekozala publier na internet. O ekolakisa ndeti congrégation Tata Wonda, église Tata Wonda, mokambi nango intel. Nde ekoyebana na ministère ya justice. Po banda kala mboka na biso tosambela meo to witi komona mikolo ekomi ayebisi biso lisusu makambo ya baveye makelele bana classe bazokotanga malamu te. Bakoloba te o tata ministre akomi ndoka boyi bato basambela non. Mais na époque moko elekaki meme mokonzi Kasavubu même Mobutu alobaka ngo aboyi bato basambela te, mais faut que ça l'état oyo te biso mtolobi, mais l'état congolais oyo azali mokambi na ministère ya justice azokotala ezali domaine ezali na mangomba ezalaka na ministère ya justice alobi akokanga mangomba alobi lisusu nini F90 ezali te mokande kopesa moto lobi olalaki ndoto na lamuki na ngai mpe veili yo ongai ngonza Simo Kimbangu alobaki boke osala mayoto na yo. C'est fini cette histoire là. Ezali lisusu te mokambi ya justice o azali ministre mokambi ya mambi etali justice mboka o azali kotala domaine ya mangomba alobi biloko wana nyonso esili. Ezali te ngai tata Mangelesi nde nakende koyebisa ministre Salabo biso uta 1921 Fumu Kimbangu atelemaki abili boso tozali kokende mangomba ekokangama bangunze bele baloba makambo wana lingombe kotikala moko. Mais lingombe kotikala moko confession religieuse ezali plateforme yango wana mikoleko ya ministre alobi lingomba na lingomba oza na mokanda nayo oza na congrégation nayo plateforme nayo nini confession na yo nini confession na yo ekozala par exemple na pesi nga naza congrégation de Maria mais naza na église catholique confession na biso eza église catholique. Par exemple nazali lingomba Tata Wonda ou bien Mputu Mpanzu congrégation na ngai mais naza na confession autochtone traditionnelle bangunza oyo ezali kokambama na chef suprême Tata Mangelesi Lubasa. Nde liste wana nyonso tokopesa mokambi ya justice oyo bakozala na nordre te azali kokanga pona kokanga wana nde eza kobangisa parce que bino bozali mangomba ya molimo nde yo moko lobi ezalaka koko azalaka mokambi ya lingomba oyo ekobotama na suka lobi po koko azalaki nga mpe babi fona zala molimo ya Simo Kimbangu eye o kinini nyonso ekomelaka bino lobi te nga mpe nafongola lingomba kokanga wana nde eza kobangisa po bazaza deja na bamangomba na bango efongwami siko baza kobanga baza kotuna procédure wana ekosalama ndenge nini mpona kokoma membre ya confession moko boye oyo aza na ye deja ngunza masanganaka na crete BMT ekosalama ndenge nini mpona bakoma bamembre na kati ya confession religieuse ya bangunza bazala na congrégation mpe bacommunauté ndenge bokocrée yango bokoyamba bango ndenge nini batondo mingi na kopesa yo exemple omoni église de réveil au Congo eza na mokonzi nango ezali confession religieuse église de réveil du Congo archevêque Jiba Mampia o azali président ya plateforme ya baconfession ya Congo bacongrégation ezali na kati na église de réveil baye nyonso na minute tozokoloba fo bamona mokonzi na yango nzela nini tokoki kosala soki asali liste par exemple pa na biso bangunza yo lalaki olobi te ngai nde Simo Otoko atikelaki ngai ubie Mputu Mpanzu atikelaki ngai et puis eloko eza motuya lisusu ba division ya mangomba tokoma kuna mebeta no lisolo ndenge ba ko adhérer na kati ya kodere na kati ya confession religieuse ezali procédure wana ezali oyo nzambe apesi biso banda bokoko na biso oyo gouvernement congolais apesi biso basakanaka na l'état te olamuki kaka na tongo o ngai na komi évêque o ngai na komi non
procédure ezali faut au mona biso ba chef ba confession religieuse tozali 11 na République démocratique du Congo ba chef ba confession oyo bazali kokamba oleki maeso oyo ezokolekama bakoyebisa yo procédure ezali boye procédure ezali boye procédure ezali boye procédure ezali boye po tozana etando mokie moyena fongola nyonso ezali te donc mutu ya bangunza bape valongo fo baya komona yo soki ozali église de noir ozali mutu ya bangunza ozali mutu ya bampe valongo oza baba ozali église ezali orthotone traditionnelle bangunza mpe valongo église ezali authentique ebotami na mboka me yaka na bengi bato nyonso jeudi oyo ministre apesi biso une semaine jeudi oyo mpona kobimisa liste jeudi oyo o baza na ordre te jeudi oyo toza na veni sayo pembeni ya ndako ya nzambe ya bima na temple mpe valongo bangunza na bengi ba délégué te na bengi ba kambi ya mangomba ba chef spirituel ba représentant numéro 1 oazo ko ngam konganza oazo ko kamba oazo ko ngwende lingomba jeudi oyo na sayo na temple bangunza boya bokoyoka procédure ezali ndengeni bakangi moto te o te ngai po bakotanga kaka doctrine na ngai eza bena kota nyonso wana désordre ministre mokambi ya justice alobi ordre faisons soki oza na église de réveil oteyaka par exemple doctrine na réveil sala na ordre oza na bangunza comment ngunza oza ngunza kendo bengama évêque jamais ngunza oyo aza ngunza akende obwenga maship shop jamais ngunza oyo aza ngunza akende kolata ndenge basango balata mais ngai nayebisi cardinal nayebisi monseigneur Chol récupérer bato na yo oyo bazokolata lokola yo bakomi bazobengama bangunza pai na ngai bakoya te mpe bazali te nakondima bango te mpo biso toza na tradition yango ministre mokonzi ya justice asengi biso makelele oyo ezokosalama balingi koyoka makelele te sambela na kati ya ndako ya nzambe na yo no doze makelele na yo balobi te kanga tusa kitisa makelele na yo ezala te déranger moninga tusa mpe na mibeko ya mboka na biso jamais na balabala moko mangombe ekomi 20-40 mboka nini wana awa non procédure ezali makambo ministre mokonzi azwi makambo minene yango tozokosenga ngai na part na ngai koyebisa bangunza oyo bamonaka bokonzi na bango ndeti bakobotola yango na kobotola bokonzi ya moto te nde nayebisi na bangunza nyonso oyo abengami ngunza boyebaki na fongoli nzela moto nyonso aya mikanda na yo salela koza na personnalité juridique yo yoki mokonzi ministre mokonzi apekisi deuxième direction bapesa oyo babengaka F90 alobi eza mokanda ya lingomba te mais tina masolo eza nini nayebisa bakambi ya mangomba po émission oyo ubie maloba na ngai eza mpona makambi ya mangomba par exemple yo ozali na libunduli ya Congo par exemple oza na Vuvam par exemple oza na Tata Onda par exemple oza na Masambukidi par exemple ozalaka soki wapi par exemple oza na mpe Valongo par exemple na pesi bilembo confession na yo religieuse nini olakisa biso oza na document nini personnalité juridique ordonnance présidentielle yako olakisa biso tokoboya moto te na confession religieuse o biso tozali tokotala boye bokoko na biso elobi boye tradition na biso elobi boye soki elenda mani
pe bongi sami na ndenge ya kosambela na biso tozwi yo totio na molongo ya liste kei pe okotosa okolanda maye oyo tradition ezali kosenga na bosambeli na biso na ndenge bangunza bazalaka. Mais soki ozali à part yo moni yo zala chevêque ou bien kozala représentant soki nani soki bishop soki nani soki chef nani aucun réveil otikali kuna réveil ndima yo mais mokonzi ministre alobi mai mingi ezali na ko bimisango awate biso tozali komba porte-parole ya ministre. Nalingi pe na la mukena malobo otiko bibisa awa par rapport à ba personnalité juridique na adhésion na kati ya créé bem. Est-ce que mutu aza déjà na ningoma na eza ya munene lokola ba masambuki ndongo tangi ba vuva mo pe misusu bazana ba personnalité juridique na bango mais ba lobi te biso to kokota na biso na créé bem te toza na biso na ba document na biso nyonso ya normal mais kombo na biso ka bacha na liste ya bangunza. Est-ce que zape mabe wana? Na lobby, l'État a l'État. Jamais Église catholique n'engezabwe congrégation des jésuites et l'obano ngana kotosa Église catholique te confession catholique. Non. On est commis désordre. Donc il faut qu'à reposer membre. Il faut aux ana document mais faut à membre à confession. Pour ceux qui aux ana mayo yoko pesa. Okolekelango na nzelani okoloba te mokonza mboka za na posa koyamba biso te mais confession na yo ezali mayo yo lingo komisa yango na confession confession nde komema yo mayo yo za nango po instrument yango eleka mais soki yo lobi non nga naza na personnalité na ngai na kokota te mais mibeko ya l'État epesami pe lobi moto na moto même yo za mpe via longo au salamoi les titi na yo au vendre la gaubie gablo na yo au salamoi ce qui plateforme na yo confession na yo religieuse ya mboka o tout ça état laïque oui mboka na biso na mibeko lobi état laïque mais état laïque ya mboka ezana 11 confessions religieuses biso bangunza tozali 9e confession religieuse yo papa mukoko uzana personnalité juridique signée par ou bien ordonnance présidentielle au Mobutu a signé là qui est comme il ngomba mais confession na yoni mais c'est le chef spirituel hier azalia il y a quatre totali ba document na yo to constitution na ligne totali doctrine na yo mais ce qui yo lobi boete biso to liste na biso to pesi na ministère de justice o ezali branche zo kotala makamba mangomba décision kozala biso te tokende koyebisa ministre Kangali Ngombo ye moko na baliste oyo alobi na biso akoproclame yango ntina ba internet na mokonzi ya Lingomba na bapaster oyo soki bapaster soki balongi oyo baza na kati yo soki omoni nkombo na yo na internet te Kangali Ngomba na yo moko libela avozela l'État ya kokangela Lingomba de ce que oza te l'État basalaka na yeblaki te mama. Même maloba ya Nzambe uitaki na moro lien yaki na Bible 8000 km et lobi to sanzambe to saleta même biso na bokoko na biso et lobi to saleta pote l'État zali Nzambe ya se mibeko ya mboka tout sango na bambule leki na tango Mobutu akangaki Lingomba mo bande ko benga témoin de Jéhovah babande kotosa drapeau te babande kotosa te Mobutu akangaka alobi arrêté yango biso to bande koloba banda kala batata na biso to bande koloba bi mangomba ekokangama désordre komi na mangomba ministre Mokambi alobi biso makambo ebele même na basale ya Nzambe bakomi mwasi na mwasi na kati ya Lingomba na banda koloba yango banda kala mibali na mibali pa na biso bangunze ko sala mate sikoyo biso tozo ko sambela mboka ezana na kimia guerre sil yo mibali na kata mboka awa na Kisasa awa ezana bisika mususu ministre ya biso awito ko kanga bato baza deja na boloko kuna okendeka bolumbu tout ça mais non na mboka ba autochtone ya bangunza ya ba traditionnel witi wapi biloko nyoso na Lingomba nyoso na mangomba yango ministre azui décision
F92 ezali lingomba ezali documenté ko salisa lingomba. F92 eza documenté ko peso nzilo salisa lingomba. Numéro na yo soki oke na commune soki na déco tout ça ba peso document fungoli moi e gablo na non. Mibeko ezali ebele ezozwa ma commission esali ministère de la justice na plateforme ya confession religieuse j'espère bazoko traiter yango na mikolo koya ekobima pe mibeko wana ekozwama yo soko tie tembe na leta mezela okomona banzoyi oyo yo nde leta batiaka ne tembete vraiment leta batiaka na tembete siko mibeko ekokuta mayebo se botami esika nyonso c'est-à-dire mangomba eza déjà ebele oyo yo bino moko bozobenga kezali désordre donc c'est s'installer siko ba mangomba oyo mike bazana ni F92 yango bazana ni personnalité juridique mais bazana mangomba oyo bino ya bangunza bokosana na bango ndengeni pour que ba continuer coexister. Si na beli mbela na lobi nyonso lingomba ya mokie lingomba ya monene boya na fungula kinzela mais na mibeko na biso ya tradition ya bangunza nzela za kufungwa tokozongisa bango na nzela tozana babiloko musu tozali kosala soki totali lingomba oyo eza ndeti na 500 personnes eza ndeti na boye eza na ndako nango ndenge leta sengi eza na lupango nango eza na ba œuvre sociale nango mais tokoboya te totali tradition na biso ndenge zo sengla tolobi o aza non tokotisi na confession eza problème te mais soki yo oza en ordre te bamisu balobi mamba locataire ba okanga ngomba mais oui yo comment yo zali lingombo kendo zala locataire place yo zoko futela wana bana kolo lupango bazoko tanga yo butu mobimba bakolala te alinga koma boye moya koma ezate ndenge ba examen de thèse zoko tala maboye bana bakotanga te ekomi kaka bana mayele ezate ndi makambo nde yango wana mokonzi ministre mokonzi ya justice alingi mboka eza na kimia donc beaucoup appelle à niveau ya kosangisa ba mangomba msusu eza mike basangani biso si to sangana kala o batikala na balabala na fungoli porte o batikala na balabala o pe amoni aza monene amoni akoka na e mibeko mboka ndeko kata makama leta babundisaka ete mibeko na biso bangunza banda bokoko na biso lobi to sa leta petinda melea oyo leta tindi yo sala pote leta babundisaka ete il fallait kaka ordre pour désordre leki mingi comment mboka oyo mobimba plus de 30 000 églises na Congo Kinshasa kaka mais vraiment na domaine wana ngai en tant que chef suprême mokonzi ya mabele ya spiritualité africaine ya Congo na pesi ministre nzela mokakoso pe mutako simba ya kozala te mutako kwesa ya kozala te wana mamba molimo ekota na kati te makambo molimo eza makambo molimo mais l'état babundisaka ete asala mosala na ye ordre zonga pour na domaine ya l'église na domaine ya mangomba désordre communique. Par exemple, yo bengami na pesi exemple. Nga naza ngunza, nazaka na lingomba nanga na kinkole. Nga yunde chef suprême na vandia lingomba bangunza. Mais yo mama journaliste lobi oyoki bino bapanzi sango ndenge bozaka. Ah na tambola kina kinkole na kuti mosali moko ya bangunza azo sokola mwasi moko motakala. Kasi toyebi bino tobosala bangunza basokola basi basala nyonso bapesa nyonso bamisa ba maladie mais pas na biso eza bongo te tradition na biso lobini c'est que ozana li nzela bangunza te oh na kendaki kolala veillée de prière kuna sokini tradition bangunza lobini tozana ndenge na biso yango ministre mokonzi alobi yazozwa mokano mais biso ba chef ba confession tozongisa mangomba wana déjà na nzela apesi biso une semaine
y a ba liste to présenter une semaine kubanda lobby tito zoko kende une semaine eza lundi. Donc ba chef chef ya ba confession ba solo na ba congrégation na ba mangomba nyonso yango na lobby soko yebi ozangunza ata osala lingomba na ba pesa mokanda ba mokanda pe ya moyu ezalite nyonso wana ministre lobby azoko botola yango azo retirer yango na lobby yaka biso tozawa te poto blesser basali ya nzambe mais ordre faut ezala moi lolendo pesa la katsa batu lobi tozala ki na réunion na sayo kuna batu mususu ya Congo central bayaki balobi ezana ba ntambola ki pona sensibilisation ya réunion ya lobi po ba koyoka message ya ministre mais ba kambia ba mangomba misusu balobi biso tokokende na critère BMT oyo papa Mangelesi azokamba po biso toza ba Congo mangomba na so ya ba Congo ye aza mongala na yebite soki ozali africain soki ozali congolais ngai na mibenga kapena naza africain likambo ya bokoko ya Afrika pe ya Congo ezalaka likambo ya ekolo te même na ba musulman ezalaka likambo même na ba chrétien ezalaka likambo ya ekolo te na biso pe en tant que ba africain likambo molimo ya bonzambe ezalaka na ekolo te wana kutu elongwa eza te mpo na kokamba lingomba fozala mongala fozala mokongo fozala moluba naza na bato nyonso ngai nazali ngunza na kotikala ngunza ekolo na ngai ngunza soki olingi oyeba tata na ngai nani olingi oyeba mama na ngai nani ye moto atuni likambo yango mpo ngai naza mokongo bie naza mongala me nazali ngunza nde tuna ngai kingunza ezali nini soki batuna kutu kingunza ezali nini nde nalakisi bango me soki otuni ekolo me bongo makambo ya nzambe ekomaka na bekolo ekomaka wana ekomi mosuni ekomi sentiment oyo balobaka na lopoto me biso tokosalela makambo oyo leta atindi biso leta mpe topesi ye mokako swa azwa mokano na ye makambo ya baliste wana ezosalama eske epona moto aya akoma membre ya CRETEBEM ekozala misolo ekozala na bacondition nini ekosengama mpona bon liste mpona baconfession religieuse ya mangomba ya baautochtone ya batraditionnel ya bangunza ya bampe valongo ya banzela ya Congo ya baauthentique ya baonda ya bamasambukidi ya bampadiste ya banani tout ça ya bamputumpanzu ya bantoalaniste ya basima otoko estati ezali règlement d'ordre intérieur ezali mibeko ezali condition ezali otali mibeko biso pe totali badocument na yo soki tomoni oza na ordre totie na liste soki ondimi kokota na kati ya confession topesi yo mpe nzela totali ndenge osalelaka misala topesi yo nzela me soki tomoni te ozali libanda benzela babanga te eza ya kofungwa mpo nalobaki yango banda kala nafungolaki meme nazokosala tournoi na ngai na baterritoire nyonso ya RDC na mwanda nalobaki yango premier territoire nakomaki nalobaki mikolo ezali koya lisakoli ekotikala lisakoli tokomi na ngonga ya kokanga mangomba fo ordre ezonga na mangomba nyonso ezobengama ya bangunza eza en ordre te fo ekangama oyo confession religieuse ayebi te même ozali na 40 000 fidèles mais oyebi yango mangomba mosusu na mboka na biso eyaki mpo ebundisa gouvernement mangomba mosusu eyi na makambo nango mosusu loi 004 ya ministère ya justice epesi biso nzela en tant que bachef ya baconfession na protocole d'état lingomba ekosala politiki te mais lelo mangomba mosusu ekoti na loi ya mboka yango topesi occasion na ministre mokonzi ya justice fozwa mibeko azwi ezonga na nzela mamangomba ebele komi
politique. Pas parti politique. Ah. Biso balobi to sambela nzambe. Loi 004 ya mboka na biso. O epesi ba mangomba et sala et travail na mboka na biso. Yango na lobi. Yo ngunza yo yebi oza mokonzi lingomba. Yaka na koyambo mesoko oza politicien tikala na place yo ozali. Zelande mokano ya ministère ekomela yo. Vraiment. C'est ça. Et là, je suis allé à l'Inde, na bateau, qui kolinga koloba na kata ki maluba ah pona ko kabwa na kolinga ko kabwa na nyoso ane zo bundisa pe mangomba lelo ministre azobeta seti me batu musupe ba omona ngai na ya susu komikiti sana kota kana azomi mona lokola munena kota kana krete bem bazolinga ko tikala kana ba position na bango wana likambu ya bokabwani wana pe susu na ba mangomba ebele boko procéder na ndenge nini pona ko sangisa ba lobi na lobaki liboso ya ministre pe ministre mokonza lobaki lingomba songolo par exemple lingomba ya tata onda soki eza na deux parties ngonga yango boyoka bobimisa mokambi moko bino nyonso bozonga partout ministre akobotola barete akobotola baordonnance lingomba mputu mpanzu boza na 4 parties bolinga bozonga bobimisa même mangomba ya réveil même mangomba mosusu ba confession mosusu ndenge wana balingi bayoka te ngai nazali église de réveil mais oza na plateforme moko kuno nazana lisanga na koya boete mais l'état nde akokata makambo ba chef ba confession te biso ngai na fongoli nzela OK c'est ça nde eza likambo yango wana ministre alingi koyoka bokabwani ya mangomba te mais nakotuna yo même bible oyo eyelaki biso oyo tozoko tanga obi bato batanga na mangomba mosusu obi mangomba elobi bato mibale so bayokani bakotambola nzela moko mais soki moto amoni ye aza ngunza amoni ye nde amileki ye nde pape atikali na nzela na ye mais mokano eza nini l'état congolais la loi 004 ye nde akokanta makambo c'est tout biso nzela monene aza te moto amoki aza te na makambo ya nzambe moto amoki azalaka te moto amoki pe monene azalaka te moto nyonso so aza na likabo mais likabo fo ezala lisanga soki omoni na kati ya lingomba bato bakabwani nzambe aza kuna te tata na ngai koko na ngai grand ngunza mbuta mangelesi ayebisaki ngai soki omoni na kati ya lingomba ekabwani nzambe aza ngai confession religieuse ya mangomba ya autochtone ba traditionnel naza na bokabwani te ba oyo bayebi nano te confession na bokambami ya protocole d'état na bokambami ya ministère ya justice si tozwa mokanda ya confession nde bayebi mingi te nde na ngonga oyo mayo ekwei nde na bengi bango boya na kokotisa bino mais ezate o non toza na kata confession naza na décidant te aza te comité directeur toza na bango malamu comité exécutif eza malamu ba province nyonso eza malamu ba état nyonso Afrique eza malamu ba na o baza na Europe na kati ya Crète même baza malamu oh non te ne par exemple na kopesa na kotanga o papa nkusu ye lisanga na zalaka te na koti te o masambukidi azalaka te na lisanga na koti te o tata onda azalaka te na koti te soki aye na kokotisa ba esika ezali mais o te ye na ye bayokanaka te eza te pa na biso biso toza ensemble toza na confession moko mais naza na babranche oyo babengi bamisusu baza na bapeve ya longo bango mpeve ya longo soki akoti banda ntongo ata kobeta ne mbunda te nayebisaki bango mpeve na mpeve kaka mpeve na mpeve atuntuki na ye mosusu ngunza mosala na ye kolongola bambaso bambaso yango mpe mikolo koya mpo naza na sujet ona te na kolobela yango ordre fe zonga biloko wana ewiti wapi ministre ya justice baprophesie eleki mingi na mboka oyo ntongo pokwa
olalaki na yo nga nalingi namona tata mokonzi école mpo napesa prophétie prophétie ya 40 000 personnes ata mokonzi yango ya mboka koyoka nani meme ngai nakoyoka nani oyo ye président namona président de la république naza na prophétie tout ça c'est fini cette histoire ngai bazoboya nga naza na message nakuta na président baconseiller na ye batu bazokokanga ye non cadre oza na profession komona mokonzi ya mboka oyo atangami aza ngunza nzela ezali moto akokanga oza te soki oyepa na ngai nzela ekozala mokonzi ya mboka kozwa profesi na yo bakonzi bakozwa profesi na yo soki olingi osilisa guerre este tozokozela bino nde defi yango ngai nabengi barepresentant légal bachef spirituel makambi ya mangomba ya masanga ya baplateforme jeudi na ngonga 10h na venisa yo na ndako nzambe ekangami na bimba temple ezali wana mpe valongo bangunza tokutana wana mpona décision finale ya baliste définitive oyo alingi kotosa matondo mingi na bakoko bazala na ye oyo mpe alingi kotosa te etali nakangi pete yo ozali confession songolo olingi okota pa ya baautochtone yaka tokopesa tradition na biso soki otali totali na mikanda na yo ekoki soki ozali na personnalité juridique na yo tokokomela ministre na liste topesi soki mpo oza te tokotalisa ministre moto azali boye me mokanda aza te aza makasi aza na baœuvre sociale aza na biloko boye azosalisa l'état azokosunga l'état me totali misala na eza malamu tolingi pesa ye mokanda mpo azwa nzela kota na kati ya confession attention mama journaliste nakososola eloko oyo bato bazoyeba te bakanisi kaka ndenge naza na personnalité juridique esuki kaka wana non deuxième tranche ezali nini oza na personnalité juridique oza na doctrine na yo ozokolanda mais confession religieuse na yo nini donc point de chute ezali yango wana confession religieuse ezali 11 soki olingi ngai naza ngunza me nalingi nazala na ngai na confession religieuse ya catholique kende na catholique bandimi yo batie yo na nzela bapesi yo congrégation nini boy o ngai nazali ngunza me nalingi nazala na confession ya baprotestant kende po kuna pe na baprotestant soki ba 4e congrégation soki banini bangunza mosusu bazalaki demena bazalaka kuna po ere wana bazali na mikanda te bande kosalela mikanda ya baprotestant mais lelo bazali na kati ya confession religieuse ntango bazwi plateforme ya confession religieuse eye biso confession religieuse tozwi baza na biso mpe bazokorespecte bazongi na doctrine na bango yango na lobi soki oza ngunza ngonga ekoki bino moko bango moko bangunza bayebi si bayoka bakoko ya bakoko baloba mikolo ekoya mangomba ekokangama bango bakanisi mangomba ekokangama eza église de réveil église catholique église patosa et tout ça nde bakanisaki yango ekama nzoka mboka oyo ngunza yebaka te mboka eza eta laïque mais n'état laïque confession religieuse ya baautochtone bakolo mabele batraditionnel nde biso tovandia nde mokonzi nango ngai nabeti tolo te me nafunguli maboko baya meme oyo azali na tradition mais azali na réveil un vrai réveil c'est l'église traditionnelle bango basali réveil spirituel ya molimo nde nafunguli porte bayebanso baya nakoyamba bango mais tradition malamu mongo une semaine ndenge bapesi bino kuna eza quand même moke mosusu aye réunion te akoki kokuta lisusu lisanga ya Kretebem wapi po alingi aadere na kati ya Kretebem to mpe kombona ekota na liste to bakotinda pani tozali na bureau central nabengisi bango na batemple te mais bureau eplasi nga nazali kosalela mosala avenue Kamina numéro 20 quartier 7 commune de Njili à face ya tribunal ya Njili nde sika tozali na zongeli avenue Kamina numéro 20 quartier 7 commune de Njili à face ya tribunal ya Njili na terrain ya Saint-Thérèse soki
kuna ba retrouver bisote baya na temple ya Bangunza oezali na terrain Sainte Thérèse de Njili otobengaka Sainte Kimpa Vita. Soko komi wana otuni ndako nzambe mo centre ya Bangunza bako yambayo ou bien na veni Sayo commune de Kasavubu oye kangami na ndako nzambe ya Bima temple mosusu ezali wana ya Bangunza oye wana otuni bako laksayo nzela eza na moto nyonso ngonge beti maloba nanga ezali totosa leta babundisaka ete soki otosi te mokano ya leta ekokutana nayo leta zalaka mabete leta zalaka contre moto te mais leta atiaka ordre na tondi botondi tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mayo yebisaki ngai olobaki na makambo mangomba désordre komi mingi mokolo olobaki na ngai na ba patriage oyo bazalaki ba compagnie d'élite ya mfumu Kimbangu olobi surtout l'église traditionnelle ordre fo ekota yango na deuxième mandat na yo ministre mokonzi opesi biso na makasi ya bakoko na makasi ya l'état congolais ayi kokokisa makambo wana nde soka asali inane na mosalo ya bandi na kokanisa mangombe kotikala ta 20 na mboka na biso ordre pe koti mboka pe komi na kimia makelele ya wenzi pe si ezalaki esengo tani loba mususu linga ko bakisa mususu ezangaki po to komi na suka ya mission na biso ne suka mission na biso na kotonda mwana mboka excellence Maluwa fondation Maluwa na maemanso na makasi nyonso na nzela etando mokie pe ya singa na ndenge azali kopesa biso nzela pote mayoyo na koyi koloba awa ekomela bana ya basankusu ekomela bana ya Gemena ekomela bana ya Chikapa ekomela bana ya Congo Central ekomela Bangunza o nyonso bazali etandi ya République pe na bamboka nyonso tozongisile matondo nzambe ya bakoko oya mpungu tulendo le Dieu créateur otobengi mpungu tulendo nzambe ya Kimpa Vita nzambe ya mfumu Kimbangu azala naye matondo mingi lisusu na tata mokonzi ministre ya justice na commission asali entre ministère ya justice pe plateforme ya confession religieuse bespère pour ba traiter ba dossier yo na lombango mingi ba pesa enzela poto sengi tolobi na tata mokambi ministre mokonzi na ini semaine soki totali mangomba ya Congo ezebele ko bakisela biso te mais alobi oyo na lobi bosala nano bozali nango une semaine bo pesanga ba liste o etikali commission de kosala mosala nango mais batata bakambi ya mangomba pe na pesi bango mbote ba mama bakambi ya mangomba soki yo zalaka lolendo l'État batiaka ne lolendo te to sa l'État to sa nzambe nde maloba na ngai yango wana ezalaki esengo ya koyamba papa Mangelesi na plateau na biso awa tozo rappeler que azali chef suprême la bandeli chef suprême pe président général ya confession religieuse ya ba église autochtone traditionnelle Bangunza PV ya Longo oyo tosoli yambaki ebona tobeta masolo ya ministre ya justice oyo a suspendre F90 a pesi nzela kaka na document moko oyo ezali légal sikoyo personnalité juridique papa Mangelesi amemeli biso lisusu lumière non seulement okozala na personnalité juridique mais également il faut opona confession na yo pour que bayeba yo na kati ya mboka na biso en tant que ngomba eza pour fonctionner basengi une semaine ministre apesaki une semaine basengaki report ministre lobi ba travail yo mutozo zela nanu keba oya kosimba mokila nde balobaka atikali nsima asimbi mokila parce que
ekozala malamu kombo ekota liboso ntango bakombo ya bato nyonso eza kokota ya mangomba ya lingomba na ope koti ekozala bien lolendo efutaka te yo moto olala koloti simo kimbango yo moto olala koloti mpe veye ofongoli lingomba yo moto olala koloti babikisaki malade ofongoli lingomba yebake ordre esi ekoti. Donc pour que on fonctionne bien molimo esala malamu il faut yeba pe que il faut ozala na esika oyo ba yebi en tant qu'église. Donc il faut yeba déjà kokima mbambu pe kokotisa kombo na yo na kati ya liste pour que confession religieuse et reconnaître yo esika oyo fonctionnaka en tant que église lingomba topé ba temple ndenge bandeko na biso ya bangunza babengaka ezape malamu to landa l'état ndenge papa mangelesi ko koti koloba ebuza malamu bandeko balandiza kesengo ya buzala na bino na mkola lelo na cadre ya émission oyo église aujourd'hui pour na komema information oyo to beti pour na mangomba nyonso spécialement pour na bangomba oya bangunza porte za ya kofungama pour na bino nyonso boya ko adhérer to pe ko za ba document na bino pour que vous fonctionner na kimia nyonso to kutani na mikolo mikoya esika bozali nzambe abatela bino ingeta matondo. Parti pour votre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission évangélique, une émission à laquelle nous parlons. Bienvenue dans notre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission de FM Télévision Église aujourd'hui.